chez Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Matika Songo. Kasongo Matika Songo. Bon. Garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, un homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Quand même tu sais. Aïe. Bakoyanga noye tabata keto ba jaloux. Matika Songo. Wana bato keto belé. Il y a des gens au balinga gite ozonga. Priya bango Matika Songo kufa. Bato keto ba jaloux. Babi actualité ya solo, makambo solo, ezongi en direct de Matika Songo. Is good bakoyanga noye ba jaloux Matika Songo. Zongi se lengi na internet. Événement. Le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Ça c'est la danse du moment mondain. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse le double mixte à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel. Jean Heureux Chilumba. Non, pas seulement Bachi, mais on est congolais. Chaque mutakoyo kolekanaye, mais vous allez voir qu'il n'y a qu'un obino bozali et l'autre dépend de mon couleur wana. Donc, si on peut opposer le micro de côté Moussoussou, tout le monde a accepté par rapport à discours à mon cousin lobby. Donc, c'est ça un peu. Impression par rapport à la décision de parce qu'il y a un discours comme tel. Donc, il y a un message, il y a réconciliation du peuple congolais. Vous savez, mon cannabiso et message à la division. Par rapport à parti politique, par rapport il y a un leader Moboye. Donc, si on a un leader à Banounou, c'est que fief n'a pas Banounou. Si on a un leader à Est, on a massacre à Est de la Ranini. Ceux qui, ministre éternel, va se retrouver, au moins, on a ministre éternel à Zamba, Bassarini, Banosa désordre dans Moka. Au moins, nous sous ceux qui ont bouni dans les côtés à plasté, à zone sous-kuna, à bannir au massacre. Donc, dans ce sens-là, c'est comme ça que mon Konzamboka lobby a bien habitué dans la unité nationale. Ça, c'est premièrement, on a la souligné le discours, on a unité nationale. Par après, à quoi il se va décider à Makassi? La décision, on a la CP dans les années, et la fin de la coalition, il y a FCC Cash. On a yo, to bana côté mais dès le début. Oh, to benga kae, ngaite, soi-disant, parce que message dans lobby, je vous dis, pour pouvoir comprendre, il faut au moins foirer la musique. Donc, dans ce sens-là, dans le sens que le contenu du message est clair. Donc, président lobby, en cas qu'il y a une majorité, il y a dissoudre. Donc, tous les députés, ils sont des chômeurs, ils sont s'adhérer direct, automatiquement, j'ai dit, sans qu'on puisse aller logo, sans nul, parce que Bisso c'est le peuple d'abord. Ils sont sur l'amboka, ils sont bien abandonnés, ils sont entraînés, ils sont sur l'amboka, tous à la bomoko, tous linga la makasi, pour tout le mboka. Donc, on a abandonné le message au président, on a toutes les 4 langues nationales. Alors, impression par rapport au discours, je vous dis, nous avons un président plein de pouvoirs. Nakota la façon le belaki lobby en tout cas Mokonzazana Kanda. Azana Kanda 2 ans au basal qui a perdu na pouvoir na ye. Paleza ya bangote, paleza ya mabunda te, paleza ya batunyoso. Maman mbote na yo. Mbote papa. Les autres qui sont na base maman, tous na posa to yeba impression na yo par rapport à communication Mokonza mboka lobby ezande nini. Opesa biso kombo oloba pe. Papa nga naza ya kotuntuka, naza ya
sepela babenga président nanga balobi mwasi ya Kabila sia yeska yo Kabila yo kotelema na faci nanga yo kotelema na faci nanga ya mwasi ya Kabila ndenge nini papa lobi na melaki champagne depuis na botamana na mela champagne te lobi na melaki champagne bango tosukisa na bango tokomi na suka mutu alakisi bino bolingo tolingana bana moko tosala musala coalition ndenge nini bokomi ko bakobe tembo na mutu na sens nini bango bayeba ke oyo ezali pouvoir babundala pendant 37 ans alingi mwana Kongo nyonso abonga mwana Kongo asepela amira tuveki azala mboka na ye mboka mobimbe koma ikaka bazo protéger ba étrangers bazo négliger ba kolomboka donc est-ce que mboka yozonga na ba kolomboka bango bazo mona neti bana mana na biso wana bazo bundisa biso wana bana wana PPRD wana bazonga bato batika ko protéger ba étrangers mboko eza ya bino tosangana tozala ini tosala liboke tozala sima mokozi ya mboka na biso epembolama ozomona balobaka ke ditunga ja mei muso kwa mei cha unkabutu tozala biso nyonso bana ya papa moko bana mama moko ozomona mobutu banda oloba papa bo moko mama bo moko ekolo bo moko nzibo moko Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président chef de l'État, élu démocratiquement au Congo. Maman, tu as constamment c'est comme si après Kopanzana à Genève, mais moi, je Moïse Gatumbina, Jean-Pierre Bemba, bien sûr, tout le monde bango, même na Twitter, ba manifester et c'est on bango. Bino boyambi, ko approche ni au fait na pemeni ya mokonza mboko. Bemba, toyebi tata na ye aza mwana Bemba Saolon. Ozomona. Soki ke ba étranger ba kotaka wate Saolon alinga kufa te. Tonga tozala yeti lelo. Alinga sala lokola papa Tshisekedi mususu atikali na mboka oyo. Moïse Katumbi toyebi ngana yebi président na yebi papa na te mena yebi grand frère na ye Katebe Katoto. Baza bana mboka oyo. Mutoto wa mama. Umukamata Felix mwena Mbemba. Mudiunge mufanye kitu kimoja. Nchi yetu ende mbele. Ba étranger bote baende kwabo. Bakati sa ebale to mondenga bazona. Tebisa bango bakonaje. Bakanisa ko longola na bango Jean-Marc na parlement. Bakanisa kike bakosala sokini to bisa tokotele misamoi. Moi etelemi. Bokende, botikala biso mboka na biso. Botikala biso mboka na biso. Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, bazaba na mboka oyo. Jean-Pierre Bemba pilipili libende. Hey! Papa, mboka eza ya bino, boko samatena ba étranger. Mboka wana bapesa wana. Eza ya biso moko, toza na biloko ebele na sama bele awa. Mbongo eza biloko nini na kati ya mboka oyo? Kongo o bato so bacheli miso. Papa, bozala eloko moko na Félix. Bokanga na boye. Mboka na biso kende liboso. Merci. Merci na ono so bosali. Merci. Fachi Beton, yonde na yebisaka yo. Okokonza mboka yo, biso ba veve to sepela. Bana biso batanga ofele. Yango lelo esalemi. Félicitations elombelanga. Oh. Merci beaucoup. Maman Lobby, franchement bomoni esengweza penza makasi esengweza penza makasi na ba maman IDPS maman mbote na yo opesa biso kombo oloba na biso impression ezande nini par rapport ya communication mokonza mboka Lobby. Nga kombo na ngai ko delive. Naza na esengo makasi po kotala ndenge mokonza mboka message apesa biso Lobby. Naza na esengo na yebite na kochango na cantine na bassin na tono. Ya liboso nde yangwana ya mibale ba étranger nyonso neti bakanambe wana bazala awa na mboko ote ye ifo kangama crime économique na crime humanitaire ezo concerné ye aza mutu moko kangama kakawa ayeki na buti akozonga na buti na makolo mbongo ya bana mboka ifo etikala kakawa etikala anyokoli biso mingi abomi société ya liboso biso toza bana moko tokola na vie moko ya bien na miba papa na biso bakufi na miba totikala ko se retrouver te papa bapika ba crise fati na yebi ka oyebi bien papa na biso na miba kabila boma miba e koma eloko na yenango ika sange lelo oyo to sepeli na ndengo pesa ki message Lobby toza na esengo mingi ya koloba te to sambela to bondela na nzambe apeso intelligence na sagesse okamba mboko oyo na ndenge ozo kamba mboko wana na mayele ya bonzambe papa nzambe apambolo abakiselo mingi abakiselo ya ebele
intelligence na sagesse oya Salomon ekokisela yo nzambe to moka koswa libala ekufi ya balaki nani mboka na biso mabele na biso libala wana apesaki mongo libala epa nani ye Kabila aza nani na mboka oyo Kanambe kombo wana eza kombo ye aza mwana Kabila le père te ye aza Mouta ye aza Kanambe ye aza mutu moko tozokanga ye na mboka oyo tozotia misuni na ye tokosala yango kamundele ye aza nani na mboka oyo o Kanambe bango nyonso na bazarias bazopakata tozokanga bango awa mongo na biso ezotikala kaka biloko na biso ya bakongole ezotikala kaka na mboka na biso Congo. Maman, mais naza na question mona ningi na poser yo avant hier mona mboka Kabila alinga voyager ke Lubumbashi, mais pourquoi tout moni loko a dictature eza ozonga en place bo empêcher yeti na suka ke a voyager te ye akende ndenge nini ye akende kuna po akende kosala rebellion mboka ngo ya tata na ye ya mama na ye mboka ngo mama na ye asalaki ndumba po asombele mboka ye koma mboka na ye ye nani akende Lubumbashi ye aimeka nanu kokota nanu akende ata Mbujumai ameka nanu akende nanu ata na Bukavu akende wapi akokende nulle part mokonzi mboka azoloba lobi yo uloba ke ozokende akei akende nanu akei te tozokanga ye akosambwa ndenge kamera azosambwa na prison kaka wana Congo. Papa lobaki prophétie ya papa ekokisamaki kamera azosambwa kamera mbongo akale sambwa ti kamera yako bima na prison te kamera bato ya bomi ebele nyonso wana lelo aza na kati ya kofuta po kase na ye wana lié na bino ti alie wapi seke bino na UDPS bozana esengo papa tala na buzo ba kamera sali moninga pese confiance basala ye abandai kolela ye na CC po abomela biso ndeko na biso oyo baza mingi te abomela biso babomaki papa awa bango nyonso na bachibala toyebi bango bakanisa toyebi te papa akufi asali deza na mabele tanke bakunda ye te likolo Kabila na kamere na bachibala bango nyonso bazela bazofuta po kase baye bango bien bayeba balia basepela lelo melobi eza pe ya batu mususu bazofuta po kase eza maloba mame papa mbote na yo papa kimi ya loba nete bozomona na sima na biso eza mama na nguma ya osakana te, c'est-à-dire bato ya UDPS bakombatant baye awa kolandela dossier oyo eza awa na palais du peuple. Alors nde bozomona kuna bozomona bakombatant ya UDPS baza komenase mama wana comme quoi aza mutu ya FCC nde boza omona wana. Donc mouvement pe anguma eza penza makasi awa bamama nyonso baoleka awa bato ya UDPS baza kotelemela bango makasi comme quoi bato baza plutôt bato ya FCC to bato baza ko soutenir Janine Mabunda. Toza awa ngai na kokode mangeres mu dia soupe. To landela mouvement ndenge za kokende. Kokode ma toujours na sima ya caméra. Aza ko bendela bino bilili aza ko lakisa bino mouvement nyonso oyo koleka lelo awa na suka nango biso na bino to yeba conclusion nango ezande nini. Toza na bino. Merci. Maman, on a problème ni les abonnés. Tout bien mêlé, mais l'équipe qui s'est jouée était naïe déjà. Mais bien au télémia. Mabunda, les lots de Kostila Nanayo.
oza ndeko na nga congolais ndenge olobaka ozwi déjà chance vraiment ya komene vie na yo normal tika bato wana bazodistraire yo bato bayebi ke basali mabe ebele sikoyo bayebi ke tokende nsima kabila mpo abomba biso non oza na nyonso oza na nyonso tu oyo ekosala ke mutu boye wana problème nini baza bato baya kosoutenir mabunda bato ya pepe nde bayaki awa mpona kocontredire message ya chef de l'état alobi yango biso peuple tolobi tokotikala kimia te toye esama congolais namoni bakomobengana bana basi na bana basi mpe bana kati na bango wana baya kosoutenir janine mabunda babosani ke mabunda azosala soni ya basi yango tozolinga komona mwasi awa te lelo ke aya kosoutenir mabunda esi bango lisu likolo ya lisu basala bange tolandela bango makambo esi esalami tokende ka ndenge mokonzi ya mboka asi alobi d'abord papa alobi d'abord le peuple d'abord tozolite de kosoki année prochaine tozala na mopepe ya sika na mboka na biso tolingi lisusu moto azwa mboka na biso na anotage te yango message olingi topesa bana mboka merci nini ezoleka likambo ezoleka tokenda bazi ba 5 mpona PPRD bato ya PPRD mpe baye Événement. Le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Start la danse du moment mondain. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse de Double Mixte à Lyon. Raoul Itolo bolingo eza lokola nyongo bangi matiti okobanga fuma na lokolo kibaka na yo moko. Le
13 mars 2021 à 19h. Billetterie au point de vente habituel. C'est Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Matika Songo. Kasongo Matika Songo. Bon. Eh garçon, lève-toi vite. Abonne-toi chez Matika Songo TV. Parle-en à ta copine aussi. Vite chez Matika Songo TV, chaîne ya Nguya. Matika Songo TV. Exceptionnel, un homme qu'on appelle Matika Songo Matkas de longue date. Quand même tu sais. Aïe. Bakoyanga noa eta batake to ba jaloux. Matika Songo. Wana bato kete belé. Il y a des gens au balinga gite ozonga. Priya na bango Matika Songo akufa. Bato keto ba jaloux. Babi actualité ya solo, makambo solo, ezongi en direct de Matika Songo. Is good bakoyanga noa ba jaloux Matika Songo. Zongi se lengi na internet.